nyonso bapapa balobaka na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko misala keke nyonso komona yo ekoyema mwana miloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota sikawa ntango ekoki apeka alobaki akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokokana 100 ans ekobota makambo ebele. Bandeko ya GTK na kanisi échantillon de kokota tokokota biso nyonso te échantillon de kokota soki tolingi tokota biso nyonso terrain ekosila voilà
nous étions en train de dire que nous sommes ici en camp au Nouvelle-Jérusalem, devant le patron de la 4e génération, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. À ce moment présent, ce sont les acteurs et actrices du groupe théâtral Kimbongi CGTK qui sont en train de venir pour offrir leur cadeau spécial. Ben, nous allons suivre la description de ce véhicule par le président général du GTK. Félicitations au groupe théâtral Kimbongis. Comme vous le savez, nous étions en train de le dire que l'église Kimbongis n'a pas de vache mère. Donc nous construisons avec une manière propre. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est le groupe théâtral Kimbongis qui a décidé d'offrir ce ben au patron de la 4e génération comme leur rivaux de la grande chorale des dirigeants. De l'autre côté de Brazzaville, un véhicule neuf, voilà aujourd'hui, et aussi sont venus offrir ce véhicule multifonctionnel. Nous allons suivre avec le président général, Révérend Sikoti. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Tata Mwanda Velela. Les tout-puissants. Les simples. Les compliqués, les difficiles, les drôles, les supra, omniprésents, omnipotents, omniscients, Nzambe katina batu, Nzambe, Papa. Yaliboso tozongsi merci pour pesibiso occasion ya kofuka maliboso na ye. Ezali pona ko présenter yo ben. Nalobaki ni na koloba tango na kozwa parole. Na mayele na yo yebsinga tanga Bible, na tikela kabilo nini Bible ti. Na kwe na psaume. Soma lobi Jérusalem ezingami na bangomba ndenge moko tata Nzambe azingaka batu na ye. Nasengi papa ozinga biso ndenge bangomba ezinga Jérusalem. Yami bale papa na bina koloba nini? Devant Nzambe Nangai, Nzambe Nabiso. Fête il y a le 24, 25, 26 décembre 2022 et les kaka. Au tia badat, batuna batubayaka, ba organizaka fête na bango. Ezali décision na yo mokano na yo. Biso tokana ki na 2022, toya na ben na conteneur ya 40 pieds et tonda biloko. Mais tant que yaki na fête, ata kozaki na braza, osalaki a pambate tozaki na papa Fumwambanza. Lokola maya zalaka na ba problème apesa ki so retard, to tika ki promesse. Mais si mana une semaine, conteneur yaki. Ben yangoye ezali ya fête ya 2022 ndenge tozali awa devoir au pesibiso ezali ya niveleuse ya tout new si tozwaki ba contact yango tozobundela papa po beno ekomawa eza mayele na ngate. Ya papa Noa te, mama qui a côté. Ya président Angola te, président national Angola te, ya Brazza te, ya Poto te. Iza kaka mayele na yo. Biso toza ba sinjili ba kapita. Soki opesi musala otiaka mwa likambo, mwa pouvoir ya mukelekete. Ya koto tambulaka nango. Na pouvoir na yo wana au PCP volonté na bana yoka mto kabila kabango ndeto longi likambo siko to sala vantardise yani
makambo na yo ezongi na se ya makolo na yo devoir opesaki biso osungi biso tokoki toye kopesa kaka na Bible papa psaume ayemba banzembo nzembo moko ayembaki papa ye David alobi soki mutu asali eloko to atongi ndako soki tata nzambe abongisi te apamboli te ndako wana esekurulaka grâce na yo jeteki ezali soki elonga ezali yo. Psaume 126 5 à 6 elobi boye na lere ya kolona banzube kotaka bato balelaka kasi na tango ya kobuka quelle joie quel esengo ekomaka esengo banze yango papa omoni awo ne tozwi yango na nzube na basi na lera kolona ba grincement des dents tant soki ezalaki papa banzembo ezali oyo opesa na sosoli bandimi nyonso na mokili namoni mitema emibale engai ezali na kati na biso oyo badekuraje babie bandakala esilaka te yoka kopesi biso su nzembo liloba na ngai liloba na ngai liloba na ngai ekoki kobonga na lokuta te liloba na ngai atako ewumeli ekosalema bana na ngai botika kolemisa kondima na bilo refrain kaka naza na 3 makambo ezalaka wana alobi mokili moko finga pino mokili moko chola pino bobanga te botalela kaka biso na badevoir makambo nyonso tozaka connecté na yo tozotalela yo olobi lisusu coupe tokei boyika mpiko bana boyika mpiko bana nanga kembo nanza meyangwa nebe papa biso ba découragement na ba makamno to na besoin nkembo ponaka biso bolobaka tolinga te tokolonga tozaka kasima na yo nde na suka na nzemba ngoyo kopesa biso passage moko tokei mokili moko tunda bino olakisa bango esika nzambe na bino akovandaka ye c'est-à-dire tango bakomona bamakambo ezosalama bazoseka bazobenga biso bazoba bazosala nini bakendeke nkamba nini bazokwela bamai bazosala batika te mokolo bakosutuka bamoni makambo spirituellement tobani kosala bamakambo bazomona mokili ebongi makambo nyonso bakunzulu na bapai nyonso lobi ebani kolesa nde lere bakoluka yo papa bakoya pa na biso bolakisanga mokili moko ale mokili toke mokili moko tuna bino olakisanga ngo esika nzambe na bino lere wana ekomi nkinda ntango tokoloba na nkamba bazokamwa papa wana ezalaki mot d'introduction nalingi na présente yo ben oyo lokola biso totambola trilogie au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit aza na makambo misato premier likambo okoki kokota ofunguli lipapu ya kote oyo okwesi 0 na lipanzi ya droite okoti soki kote wana ofunguli na lipanzi ya gauche pe abwaki na ye pe soki olingi na ndenge ya nsima oyo eyebana abwaki fonction ya liboso yango wana eza na 3 temps deuxième fonction gode mosala na ye nini ye moko aza capable azwi 0 atomboli acharge akoki mpe kodecharge ye
Godé wana fonction ya mibali. Fonction ya misatu gris. Tant que monaka difficulté zalaka na imprimerie photo louer ba gris pour ba pimisa. Ya on to joa ka makansi cadeau ya 2022 to sombelo ko moko ndengwa isa na gris. Ya za na capacité ya 30 tonnes. Akoiko nangu nango a déplacer a gozwa azongisi. Nde to azana capacité wa. Troisième fonction yango wana ezaka pona ko luka ba petit à petit solution pona nkamba. Donc yango ba benga ben multi service na bato français. Papa ezali Mercedes esomba mi na Belgique na Anvers. Mingi ya koloba ezalité totikalika na devoir papa ya niveleuse na kosala fête ya 24 décembre fête ezaka kate soko zwi niveleuse obosani kolia ya kamba yambaka chaque heure chaque jour chaque semaine chaque mois bapaya esengelité azalaka vide credo na biso ezali kolesa nkamba misusu ya sima nde papa batela bana na yo zinga biso ndenge touti koloba kanisela biso pesa biso bokolo nzoto telimisa na mwa mukeba maladi wana même liwa simba ye mukie pourcentage azokende vitesse eleki bongo bozwi tosenga te po kasi kolekisa te po l'expérience ezolakisa ke o balzwa ya koleka babosana ye kotia biso mpiaka te po soki mpiaka eleki sata kolonga biso tia biso na juste mais jete kioye toza pe na devoir ya kotonga ndako ya wisham toza pe na devoir ya restaurant soto lo ba oti voix po ba utaka musika soko ke okomona na le 24 décembre quand bazo benga bazolo ba ce n'est pas votre affaire olimbisa soko ndima ke oza mwana jeteki oza pe na n'importe quel mouvement ezali ba technique ya papa ko pesa mukongo na groupe na yote papa Mfumwa Longo papa Simo Kimbangu Kiangani biso bana na yo tosilisi na sai nyos oyo tozalaki nango mpona koyebisa yo na kombo ya tata mwana pe molimo santu amen tozali na mikanda reprendre mususu mpona ozwa ebele tozwa tosalisa nini oyo immatriculation plaque Zambe katina bato apesa bisoli loba. Je te kioyi. Je te kioyi. Je te kioyi. Pilier de l'église originale. Eunui. Embazi. Yakului Yagalala Esengobi Esengote Qui est ce voca qui est ce Tsai vocan tsai La Monique mon congé la bino za makasi
on se côté dans la Bible. Tu vois? Yaso. Ngai na yebi bino. Ajete ki na yebi bino. Bokotuna papa lobi ayebi so ndenge nini. Le 24 décembre. Tant bokeno kotala papa pour me marquer ma fleur, là, ma pigeon. Alors, ma pigeon, on a, dans papa, je suis en haut, à Salagini. Wakaki on a l'écolo. Est-ce que quoi yaki? Et Salagini? Et que nous pensons nini? Papa Simon Kimbangu. Bino musala na bino nini? Na ibi bino be na ibi bino te. Yakwana bozana mo déjà elembo wana. Tu connais hein? Tuyambi beni na biso na komo misato na kombo tata mwana tata molimo centre et côté biso na motema et surtout pendant que boaka zéro dans la position belé père chargé mon kemuke koufi kemuke koufi amoni lokola wotiki yango lobi eke nolomelanga zero pour azala basystème mingi ça c'est bien na ndenge yango nasengi lisusu na bino bajeteki bopesanga bato misato lemine bakende koyekola système nyonso aza NPP bakomonana ozali papa otali bosonga mama bino bajep bino bajep voilà Yawana Tolobi, félicitations. Bolongi Nabino. Bon, tokomi na suka toyebi toujours silisa. Bolim Sabiso, Tolobaki que le 6 avril, Angola, Piso na RDC. Brazzaville, ba continuons Otozala. Ma ba chef coutumier. Mais Monique, le 6 avril, Koutakina na Brazzaville. Presque ba fête unions de Kamboizala Kiwana. Batu alobi, oh, ndenge ni neza kana kamba ndenge na Brazza. Nzambe alinga kibongo. Po papa azaka na kanda mingi pona Brazzaville atiaka maboko na mutu pona nini musala tango ebebaki plateau de bateke ndenge moko papa simbaki mutu maboko mibale maya miso ebimaka ye atali mpe amphithéâtre esalaki epasi ndani ya kosilisa yango Narutendele et Beba Rapé. Or, la place où on a Makam. On va nous na Brazza, na site Signos. On s'en appelle mon année qui toque. Alors, si on a lobby à Maman Mouelou, na senga président à Brazza, Nzela Ponaya,
Je suis à Kinshasa, la Sénat Penzela et pas le président, tout seul les ici, il est là. Makambo Ezali est belé. J'étais qui nivelé na Sénat Kibino. Pour la nuit, Banzela Foye Zala Malam. Biloko no sutolo naka, ezala na mulongo. Nabo bakotambola na makolo, o bakotambola na mutuka, déplacement ya bilo, Banzela Foye Zala. Yango na sengi niveles. Nanda kwanzambe na rubite $10. Faut banda lelo te 10 juin mokili mobimba jeteki azali pour sala musala na be sala te tous les mina noté makambo ezali makasi mbanzansa sanda na tinda tracteur misale ezali kuna kinkewa tinda ki tracteur misale ezali kuna sikoyo pemba osala makasi yango na sengi pio kato bana kobongisa mo kuna bata kuluzu misale ezali kuna bata kuluzu ekozala monene tsheke mbisi wana toujours na lukaya misale ezala kuna tomonaka ke banyama baza te me kuna baza ebele sorte nyonso soki oluki yango okozwa yango mabele wana bapesa papa kumalo papa alobaki bozala ntango ekoya sikoyo te ngana motango ekoki toujours pondo ponane pondo ilukaka nini oyo eloko ya kote bon biso bato ya nkamba sanza ya me préparation mpona bajardin nyonso tosalaka boyebi mpe boyebi te bagraine ezali semence ezali boye koluka bokozwa yango toyokani parce que na elanga pondu ebungaka tokotaka nde na ndunda ngako tozo na bitekoteko soki opesi ngai kitoko nyonso wana eza na programme monene mpo nzala eza koya tokolesa mokili nzambe soki alobi likambo eske elekaka ata ewumeli mpe tolobi lisusu soki tosali fete ya monene esili lokutakano ezalaka biso tozala yawa na bambuta lokutakano ekozala mercredi topesaki nzela na fete ya bamama moile sikola eza kosila biso mercredi tovandi lokutakano tokanga makambo nyonso toyokani tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen totonda maloba ya kafu ya mutu ya tokomaka makambo ya nzambe na biso kombo misato ya pole okombo ya tata ya mwana ya molimo santo. Merci.
nazali mwana jeteki ya tongo nazana esengo makasi parce que namoni ngai nde nazali kozwa mbongo epai ba sectionnaire mpona kozwa mbongo ya ben alors esengo na ngai ekokisami lelo pote ngai nde nazali kozwa mbongo wana comptable provincial ya jeteki Kinshasa alors nazana esengo makasi tala nzambe na esengo wana nde abimisi date ya kopesa ya kokotsa lokutakani mpona nini po jeteki apesi esengo mpona nivelezi biso tolembaka musala te tokopesa nzambe na biso esengo lisusu tokopesa ye lisusu esengo tokobimisa tokozwa nivelezi tokoya kopesa nzambe na biso le 24 décembre papa esengo na ngai ezali makasi mingi pamba te biso toza na kati ya province ya ville ya Kinshasa tomoni pasi mingi mpona konyoka makokola mbongo oyo ya beni oyo ya multi service lelo tosombi beni oyo toye kotika na fete ya mama mwile ezwi retard na mai yango toza na esengo comme ekomeli biso na ntango nyonso oyo evandi na mai oyo banda le 24 décembre ntina lelo ekomeli biso toza na esengo bio omoni na nde toyebele na fete ya mama mwile na jeteki atondisi fete ya mama mwile ya kotondisa ebongo le 24 décembre ya biso ezala ndenge nini toza na esengo makati topesa nzambe kado oyo asepeli mpe abimisi dati oyo esengo netina lokutakani banda kozela yango banda kala ezali kopesama te mais papa na esengo abeni oyo abimisi dati oyo ya lukutakani mercredi lukutakani ezali kobanda mpo bakonzi awuti epai na epai bazwa solution bazonga na bamboka na bango numero 1 asengi ya mingi te bapesa ya mokie na mokie oyo kopesa biso toza na esengo dayasi tozwi yango papa simoki mbango kiangani tokopesa ye nivelese mpo si tobanda ye préparation nango tozali kosala préparation si tobandaki yango deja eza na nzela yango totondi ye botondi na maso oyo apesi biso makasi ya kosala su ya koleka mpo tosala su le 24 décembre toya nango epuis toya mpe susu na biloko oyo mosu azali kosenga biso solo bandeko balandi ya Mbenga Makimbangu télévision tozali kaka toujours na bino elongo tosili bon kolanda mayema sondenge masili kolekala na mokolo ya lelo esengo makasi etonisamaki na bana jeteki ya mokili mobimba pamba te basili kokokisa ya bango mokano to bosenga ya nzambe na biso papa Simoki Mbangu Kiangani asilaki kosenga bango po ete bakoka bongo kosomba ben oyo kosunga lingomba na ntina ya misala te tosili komona ndenge bapesi mikanda epa papa Fuma Longo papa Simoki Mbangu Kiangani kasi na maloba ya papa Simoki Mbangu Kiangani ete andimi ke bana jeteki baza bana ya botosi kasi ayebisi bango susu bakisa susu kosomba nivelese pe abetisi te na $10 oyo bakoki kopesa na mwana moko ya jeteki kasi alobi ete tina mois de juin nde bakoka bongo kokokisa mbongo wana ya solo biso tozali bana mapamboli bana balingami na tata mokonzi abule pamba te tata akotindaka mwana na ye oyo akolingaka po te ayebi tina na yango biso bana ya tata Simoki Mbangu Kiangani tozalaka na koyimayima te pamba te nzambe na biso ayebi mpona nini azotinda biso tosala misala ya solo bandeko balandi tozali kosenga na bino ete bosabonaka massivement na chaîne na bino bolingaka mingi Mbenga Makimbangu télévision po ete bokoka bongo korate te ba image na biso to ba actualité na biso ya mokolo na mokolo keke nyonso kombo na yo ekoye mama na biloko na biso mama yo nde ozali mama ya maboko